bani musique kala baleki wana ko balaki na lo bango lelo bato bayebi bana matete uni britannique soki peut-être bomoni je sais tipo il faut expliquer biso do bani musique lelo te so tuni frère José Nzita wa imba lelo pa nzambe musala nzambe to beti musique na bango ba Dede Jasco ba Bivarai vous comprenez to bandi ba musique na ba matete wana batu wana ba Dede Jasco oyo nani. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Parce que au monde net ngani na rabui. Nandega mabete. Nandega pena mabete na mi commissariat mais je sais qu'il faut faire attention. So azolo ba propos so azo bimisa na télé faut faire attention. Ba musu balandaka été mais ngaso na bina ki payer na occuper na toutes les façons. Na maramu tout li corona c'est ozon pa na otala ye po ndenge aza na otala biso ayebi moto avandi oyo ataza mokuse mokie me na kati na munene nga asali ba discipline ebele ozon pa eza mpona kosefante te nasali ba discipline ebele na kenda armée na sala non te nazoloba boye mpona te eswaka te omoni moto na mutaka na ndenge na ye gera kanda na ye ozon comprendre donc leki na nga wana kanisa te ke soki ndenge mukile zo na wele lote nazaki na kine na lekaki pa collègue na yo Léance na RTNC2 a posé un peu de question à Boui na expliqué na bité je sais que jeune frère na surtout na mouvement a ko lo bela kutu marambo azolo ba na te poto yani ba poto je sais que somba car na culture vous en pas ben oui a somba car na culture bon poto combien de fois na culture pays ba 3-4 fois mbe ozui azalaka muninga na yo te pe na kotikala kozala muninga na yo te Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo ifo kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke azalaka muninga na yo te. Ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka muninga na yo te Papi Gen tolobela vie ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie yo brondo nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala mpe kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie gumu chuchu supu nazalaka moninga baninga tango kokie Papi Gen tolobela vie Papi Gen Papi Gen tolobela vie. Yo sote pa. Nazalaka moninga na yo te. Ngai se Beniko popo lipo kulutu ya baleki. Nazalaka moninga na yo te. Pe na kotika na kozala moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que naza moninga na yo? Toto za baninga na bango. Tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga Ambro Jenny Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen c'est impérateur de Modogo Jaffa ko faire des Finchman Papi Gen tolobela vie est-ce que naza moninga na yo nazalaka moninga na yo te est-ce que naza moninga nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie Papi Gen tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobela vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobela vie. Solas Kantus Papi Gen omoni yango José de Londres Sida Bilele. Nazalaka moninga na yo te Papi Gen. Moi c'est pas ton ami hein. Voilà moninga no te di. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na biso te. WS Production Willis Yonga. WS Production Willis Yonga.
Napesi binombo te partout, beaucoup disposé, bâton, yakolanda biso na to le bela vie officielle. Vraiment merci Nabino, merci. Bandeko bozo benga biso surtout, bandeko baza en Australie en tout cas, merci. Le balango kutnanga César nga de place ti kende oyo ba yebi yote. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, merci na grande équipe à to le bela vie Washington, merci na yo. Platini Chipamba, merci, merci, merci Jerimbo na Canada, Didier, merci. Et un grand merci aussi à l'assistance, il y a WS, le grand producteur Willy Sionga. Saye Mawatro, il y a Willy Sionga. Voilà, merci également. Na Papi Lora Carte Limitée Formule Souka, je crois qu'il y a très bientôt nous allons au Maroc, on a les sous-sous. Et nous sommes au Maroc, tous ensemble. Il paye des coca de London. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo, merci. Et merci aussi à Big Antsumbu, les prophètes. Nazo Yamba, Moko ya Cultura PIV. C'est-à-dire Nazo Yamba. Donc, Nesca Nambi Félix Wazeko. Nazo Yamba Félix Wazeko. En miniature. Tobet Amon Lissolo. Parce que vous que l'actualité Zali à très bientôt. Félix Wazeko. Aza, qu'on livre concert, mon nénina. Adidas Arena. Donc vraiment des Tolobaki spectacle Salamaki na Stade des Martyrs. Pourquoi ne pas Esalmapé Awa. Voilà, là je fais un coucou aussi et pas Yande Konanga Patrick Maloavengi. Patrick Maloavengi, il est un sponsor officiel de Tolo Belavie, Global Express. Patrick Maloavengi. Voilà, là maintenant invité comme ça tout bétali solo. Papi Gen. On s'appelle vraiment beaucoup les grandes mères. Ah, Papi Gen. On te lobby, hein. Merci. Merci en tout cas. Mais quand le belé, aucun des kins. Ouais, nous avons un kin l'année passée. Quand nous avons un stade des martyrs, il est bien, très bien. Qui ne peut, bon, il m'a dit à lire nango. Mais musique est bêta. Toujours bêta. En tout cas, musique est bêta. Bonne culture pays. Pour pepele au bisomon to bara chwaka joli baswele donc na ba vitesse moko boya ba ya Willy Sionga donc deux fois donc il doit bien moi ça va bien moi ça va via Kitaki anakin a autre travailler ba master ba kuna donc to zaki na yao to yoga na kindeni mambo salama azasko kuna bazo ya kalate peut-être sur le solo il y a événement au Salma, événement d'abord les Anglais. Oui, nous avons des nyonso. Nous avons profité na bana poto. Et si nous sommes Paris, Bruxelles, Suisse, Londres et partout. Et si nous sommes Adel Mukula, na Alain Sassa, et si nous sommes événement zali le 1er juin. Toza na Adidas Arena. Bozangate et surtout Batobilele. Batobilamba. Toi en France, Bilele. Donc bah sombaki déjà le plan. Tout le monde le 1er juin. Nous les alliés. Bolanda internet c'était que balobi boui. Mais pourquoi baza koloba? Batamité à ma bête. Batamité à ma bête. Balingité. Naébité. Balingi nous les ongs en ami qui lui met. Tobeta te. Naébité. Kongola lingi marambu. On dirait lingité. Tozo tâtonner na mambo belé. On zomo na mboka. Moyen avancé ça te pour biso moko. Tozo nga to memango liboso. Tozo chai sous bakal. To memamboka to cha bakal. Donc maatoko. Ben nous les alliés. Na waki hier mon mikolo to le kawa on etika ino bino ngibilo bulandi kaka. Te Papi Gen. Ah. On va saluer na comprendre pas ça. Toi mikoloti. On est saluana. Saluana eza salo mututu oya moni baza capable à beta. En fait, Saluana va saluer en pour les Jeux olympiques. Mais n'empêche que biso ba congolais au Tchalibaya na yo beta. Na saluer les padres Sigazali, Ferregola. Donc ba bato yo tout ça na ba musique aux omona. Tilelo akoma chef d'entreprise na ye. Na fali pupa bango nyonso na pesi bango mbote ba sara musique à Congo ndenge biso to sa musique à Congo ndenge bango pe ba sa musique à Congo donc moteur mabe réalité yango moni to lobi na batu nyonso ezala ozala parti ya boyi to sangana le 1er juin parce que on est en la Congo c'est le Congo qui gagne
Donc très bientôt, hein, le premier jour. Oui. Kalaming était dans quelques semaines. Il y a un moment où on a répétition sur Salama et Makasi. Et puis, on a Kishasa et Makasi pour toujours se là-bas. Bana Mayo Baroya. Tokutana Bangwawa. Tout quand ça va plango, qui tombe bien. Après, tu peux ça dans le public. Mais on va déjà plus tard, les 20, les 21, combien de Michel Baroya? Comment on peut en Hollandais là? Vous avez combien de visas? On est interne, c'est-à-dire on est à vie, en tout cas Baroya belé, Michel Baroya belé, na biso ba auto aller awa, bon c'est pela. Boulot ya makasi, talara biso zo ba pichu Concorde awa, Stanford et Hilo. Bercy Moana, boga qui est déjà donc na répétition. Azo toka fort Bercy Moana, tous aller awa pichu Santé, Pinto donc ba master tout ba medo donc tous aller awa, tous là ba oh ba routa Kishasa baya. Tokutana, tout ça est là où il y a ma casse vraiment pour le public n'a pas ce CP là. Parce que la biso, nous les a blaguité. Papi Genga n'a pas le moko, au moni poto le long de commis, sur au continent d'internet, le deux hommes ramara mosusu yatinate, mais musique et zone ça la vie. Sur au moni baba CP là, à ta fête zate, musique sur les alibaba CP là. Donc musique et zone ça la vie à mutu. Donc, est-ce que tu as combien de musiciens moi, quelques comme à ta 3, à 4 comme on a autant à thème, les musiciens, Papi Gen. On a autant à combo tepo, on a laissé autant à thème. Mais si on a tangi combo ya moto, il y a mission à Roya. Si on a autant à terre, le monde en est hier au Yate. Donc, vaut mieux tika, tu y es vu au Baroya, tu y es vu au Yate. Toutes les façons, on y est au Baroya. Juste pas aux alarmes. Oh, juste dire, number one, vous allez obligé. Obligé, number one. Il y a eu un donc Azali. Aozala. Mais il y a le number one à Longwati. On les a parlé na yi. Le monde est pas biso pour battre le check. Papi Gen. On est à la parler na biso. Ils ont parlé na biso tokenda. Donc est-ce qu'on attend quoi? Donc moi na au foot là, on va venir na yi. Mais ayebi genda va parler aller. Nous avons mis qu'il est là. Nous avons chez Bissoti. Mais nous avons des parents en Afrique. Les parents ont été à Damas. Il y a rappelé que vous avez qui ne peut pas comme il peut pas aller au fazer un jour. Nous avons parlé de battre que l'on moi na bango pour au boti au la vie na yo bali aux parler na yo sombi parler na yo l'on moi na parents na yo. Jos bien na babiso yo ba pichu Concorde ba pichu Santé ba Stanford tout ça bana ya wazi quoi. Donc c'est-à-dire ce qu'il parlait. Et ça, ici, fait des photos à la biso plutôt généraux, to bundi pena bitumba. Naratsa mouvement, donc blague était, va prendre tes ailes makasi. Donc pour tout long orchestre, on a le biso moto daï, on a des marambosili. Et bon, j'ai sac, mais c'est un peu comment. Pardon? J'ai sac, tu peux. Ah, en tout cas. La PC Mbote Zigazali, je sais que tu peux. Je sais que tu peux. Quoi pour l'avoir mis? Je sais que ça jeune frère en tout cas place ça ayebi pour mutabanda otambola mingi na je sais que même na kin temps na culture ya ngai. Je sais que jeune frère ngai na pesa ke ba conseil à yogité ba pesa ba conseil à zogate bon ayebi te temps susu aozela moto moko ozana 3 makolo bien 4 makolo kwa yogela donc ba faire un étalier mo de Sigazali mais aïba que carrière ya batalaku bien animateur il va me couser mais n'a évité en tout cas n'a évité la plan les simba pas planer comme on habite ici Chicote Chicote est Silicoti ngabu na on parle ah avec ni Silicoti te menga ni spra bien moninga na ko sala polémique na leki na ngate po biso bani musique kala baleki wana ko la nte na lo bango lelo bato bayebi bana matete au niveau britannique soki peut-être bon moni je sais tipo il faut vous expliquer biso do bani musique lelo te so tuni frère José Nzita wa imba lelo pa nzambe musala nzambe to beti musique na bango ba Dede Jasco ba Bivarai vous comprenez to bandi ba musique na ba matete wana batu wana ba Dede Jasco oyo nani ba Emelia na pese Mbote Sigazali Elias de Mingongo. Vous comprenez?
biso bani musique kala ba je sais ba la raté biso tonto sa musique ba je sais tam so ba tam mwana makolo ngulwa tam so moi coupé azana mwana zo saka na mabele to ba vérité mususu zo comprendre parce que au monde net ngani na baboui ngani mabete na ndenge pena mabete na mikomisara te mais je sais qu'il faut faire attention soit azolo ba propos soit azo bimisa na télé faut faire attention ba musu balandaka été mais ngaso na bina ki payer na occupé na toutes les façons na makambo tout likolo na se ozompa na otala ye po ndenge za na otala biso ayebi moto avandi oyo ataza mokuse mokie mais na kati na munene nga sali ba discipline ebele ozompa eza pona ko se vanter te na sali ba discipline ebele na comme ma discipline na kenda armée na sala nga za comme ma sport la kati non te na solo ba boye pona ni soit rappel te et soit raté moni moto na mtaka na ndenge na gera kanda na ye voilà ozompa donc legi na nga wana kanisa te ke soki ndenge ni mokili ezosila na yo na ye parce que ça nga wele loko te nazaki na kini nalekaki pa collègue na yo Léance na RTNC2 a posé un peu de questions à Boui. Na expliqué, na bité, je sais qu'à jeune frère, na surtout dans le mouvement. A quoi le belago tu m'as zolo bana te poto yani ba poto. Je sais qu'à son bakar na culture. Vous en pas? Ben oui, à son bakar na culture. Bon, les potos combien de fois? Na culture pays. Bah 3-4 fois. Ah bon? Ben oui. Vous en pas? Je sais qu'il y a poto na culture. Mais il y a le foot arrêté. Non. Culture orchestre nyonso na Congo eza na façon nango o ememela makambo nango ndenge futela ba musicien donc mambo salaire ku tokolo bango te na culture po mutu na mutando gagner na ndenge na ye vous en prendre biso nous tokozwa salaire ndenge moko te mais mutu na mutaganya ba salaire na ye alors promis vous avez mon non nga ko za na promis na ligne na te papi gen non parce que la télévision mambo lo baki wana kona te makambo lo baki nga na considérer ngo te na mona ga lo bon il faut le bapo biso le bara misala nga lelo na dormir pona ko se vanter te moni musicien ba kotaraye na mambo ya osala nga na beti ba disque belé na beti ba disque ba viena na modogo na beti mambo belé ba disque belé ku na ko ba te ya nzambe ya ba frère Mbuta ba frère René ba maminzu ça dit na beti ba disque belé o pe ba yoka et ça la pe succès à part culture pays vous en parlez nga na motif avion na culture pays vite la mati avion déjà na papa na maman na ngai. Vous en comprenez? C'est le Air Zaï. Ah bon? Mais ça rapporte mais ça serait Air Zaï toujours voyager na avion. Vous en comprenez? Donc ya mambo lo bela te donc mambo je sais que tout au long parce que aza musika na ngai. Vous en comprenez? Na ko sa guerre na ita aza musika na ngai même na maman chiki na mambo to aza musika. Non solo asingi le coup c'est quoi pas. Parce que la différence c'est quoi monter en monnaie sur le je sais que bien au Sénat pardon. Soka au Sénat pardon, que l'orchestre est vieux. Bah mais madame Mikili. Te que l'orchestre est oisé quoi tombo ya ti. Ah mais madame Mikili. Te bon. Bolo belaye. Non le belaye. Au sengela yata. Te moni mutu na mokili fois comprendre ka. Tant bazo conseiller il faut y barabato ba conseiller ba bana. Tout ça bato to vanda parler moko na culture wana na pays. To yebani. Même Nasdaq ne bana kini wana bali chachombo na pesi ba mbote to ebani blague ite je sais pas les gars na télé pardon tsanga te alo ba ma n'importe quoi te pour to ebani nous comprendre donc je sais quand on doit toucher ngati na on a aussi na plaisir batala raye banini mais pendant na boya na réalité pendant na boya to fana na je sais que sika moko to zu pendant mission ka yo ndo za boya papi gain je sais que vandia on a vandia au pesi biso kayena bik to bando koma siko vous comprenez tout ça c'est dicté vous comprenez nous ça so ba phrase siko na français to bando koma bon wana o le gana wana parce que les big za bit na biso te biso to na rena les premiers jours vous comprenez mais tout na biso za na makambo wana pour toujours travailler fort merci moi na zo tika tante siko programme za ndenge programme ya ligue samedi yo tout ça en répétition donc tous les samedis tu as une répétition tous les samedis tu as une répétition na Paris Saint-Ouen bon ça va changer mais tout ça en répétition toujours bosser dur donc boya et belé il y a Willy Sionga et Moura Rosalawana donc deux fois mouvement comme quand non en tout cas bah au plus tard le 20 le 21 Barozala. On est sur la vie.
Pour via l'ingagité, bakom avant. Mon iso bakomi avant. Et ça, la moi, embryoma trop. Non, mais en prison, les gars, beaucoup yo. Et ça, là, qui nous les gars bien. Donc, vaut mieux pas retarder mon voyage na bango. Pourtant, bah, oyam bala moko, tu travailles à 2-3 fois. Après, bah, la monte matin à podium. Donc, nous les allons. Puis, on met d'abord combien dans oh, on avait dit album mais belé. On avait dit album mais belé, on avait dit comment? On avait dit sponsor où tu as avant signature. Le signature comme de mesdames. Signature il y a pas de l'eau dans la haïti. On a bêta qui te met à travailler parce que nous avons bêta nous na poto ezaki masanga tu au travail naï. Florine c'est ma télécelle. On a passé une petite lazali. Donc, il y a un travail en poto, mais le plan en gaï, tu travailles. Voyage, on est sengari qui. Aux hommes, on parle de maman, ils là. Donc, il y a à travailler en avec un peu Gitoko. En tout cas, Flori, merci. Donc, il y a un plan au Gitoko. Donc, signature, il y a un tabeta. Même dans ce que tu as dit, on va dans ce que tu as dit. Voilà le plan en gaï. Je suis allé dans la boîte, tu travailles dans la boîte. Donc après signature, na yo beta yonani na mikiliawa. Beta et après na mikiliawa nzoto mama ba bloko na tout. To beta susu na 2005 to beta fomutu. Ba bloko na tout. Donc na beti ba bloko trop na beti ba CV ça va. CV za rotonda po ba disque on na ndo beta ondambo te. O nzembo moko te. Na beta disque mo live. Na beta na live. Disque mo. Alors, c'est quoi, il y a des plaies, vraiment de bien encore, vraiment de bien encore. Ndenge yo mozomuna, ndenge vous travaillez. Parce que culturel pays visa orchestre d'été, les orchestres il y a Gaïa, des orchestres toi Gaïa des alliés, yango pesali bon. Au moins on est beau simple. Bon, sur tali idéologie na biso pour le la plainte, Papi Gen. Na web solo mo moni même indele na biso tozara bon mboko. Donc ça doit être nous les naïe, on a posé votre baya. Alors il y a Sabino teke o nga sali plein, rien. Vraiment ba colossal wana ba ya ba bete na otolo teke o nga na sali plein, nga na sali bu. Biso to ka na posa ndule betama. Ba o ba oya, ba ngwana plein na biso. Nous on prend so ba tu ba net 40, 50. Plein na biso ya ngwana. To comprendre na onde ngwana. Biso za posa musique, to na posa teke ba tu ba kanga mais puis bato bakolata bilamba na bango cher so bamoni ke bakomokarama bazotoka omoni te ke propreté il faut elamba mpe respirer soki plein ozala te nzambe emo ayebi soki mpe kozala bien tokoboya yango te soki boye botondi bolingi bokangama ekosala mpe loko te tokosepela na bino mais toa na posa na bino quand même côté spectacle omona Félix waze kwandenge côté spectacle ouais côté spectacle tobongisa yango banda kala en tout cas omona ba ndenge ni côté wana toa makasi côté wana en tout cas toa makasi force na biso ezala mpe wana à part parole à part verbe mais makasi na biso eza na spectacle parce que tu remarques que là au moins on a début bon nayebi te so eza défaut ou bien eza au moins bien tosalaka parce que na début ya mouvement tellement tobanda kobeta trop barumba tobanda omona yango ezaka trop moi faut to chauffer moi moke et au sala qui tout le monde chauffer mais tout le monde a que mystique académie et obinisa sanction tu vas dans la siège pendant tu yoga sanction pour ça yoki signature tu betango na idéologie sanction tu yoki pendant sanction papa tu si président Olivier ba maso ba beti wana burompe la masa na ngai au moins ba masa na ba tokola na bango wana ba burompe la na oni britannique pour moi na oni banda les alliés mais buro mo na oni na ba akoli na oni wana ba master to sala ba na kokule donc to yoki sanction ba beta qui des fois en tout cas merci vraiment ba Sam Chitu président Sam yabino yango wana bo sala boulot to yoki yango to travailler yango to bimisa signature
donc epesaka biso mayele moko boye ya kokumbela sebe na ndenge moko de travail. Et à part ça, nga moko na kozwa esu mayele pa avie na ngai ilopable. Donc drumero pena ya munene pena donc ilopable. Vieux wana pena muta akembisa nga kesclé. Vieux wana l'accent idéologie. Après bon, ndenge pe tokutana na terrain, ndenge pe toyokaka yokaka, na yo yoka ba grand mususu lokola ba vie na nga Jojo musique, lokola ba grand cadre Titinal Gapone, lokola ba vie na nga Richacha. Zo mpa ba bato yo, ezate na obeta masolo me na sola na bango kaza bato yo na yoka bango. Baza pena ba grand na ndenga batterie des fortes. Na kati ya culture pays bana matete baza combien? Tous belé hein. Donc dans cette examen na orchestre na bana matete. Be banda ka ndingo na ti même wenge o mona wenge. Mais yo ngo zo ngo chango polémique mo bonnet wenge net hein. Toutes les questions Papigen yo ndeko zo memelanga heureusement na zo comprendre ngo bien. Po ozo memelanga na ndenga polémique donc même ya wili show azo comprendre te abi be Papigen ndenge na o mema dudu cheke boye. Dans le bien. Ba matete boze belé. T'es tous belé, tous belé. Pour mon yamo boye culture maintenant neti bima dans l'image à matete bala mo bobi na ko soteko na mboka mona belé na Cotonou ser moko ndi bateka ko bina obi parce que bino vous avez danse pe bino moko ouais ouais obi ser na bino danse so bino be lengena mabe tiens là on vérifie au moins peut-être bien au moni des fois moko batu barango bakansa lokola congolais biso quoi to kansa lokola culture zaka ya bana matete pour babanga matete fort ba moi net so ye test na matete on dit aux zonga na ba double patte nzoka rien o ya pe test pe bo isimbi pour vendre na mouvement preuve ané to na bana njili bon lo ba peut-être njili na matete ba yo kana mais to yo kana bana lemba to kana na bana yangaba na bana bandal na bana limité donc culture za ba tout mais ba tunde bande ko banga culture wa mona menaki surtout tant to répéter na somida. Ah, l'honorable Somida. Tant que répété kuna donc papi gena ko sote yaki moto. Yaki moto donc pour y tester na cultura. Ozon parle pour donc na habité il faut simba ma pata ou bien deni pour ya. Biso sérieux na yaki blagité. Ya rapé tester coca. Ya rapé tester coca, eza ko ngana ka écouter cultura pour to beta musique mo eza différent. To beta bina bon musique bina ba genre te geo so ke na mouvement hein. Misusu s'adapter mbala moko mena cultura so ye okuta na penza ke boulot za nde mususu et ko ça peut être mususu boulot ya makasi te mais au moins style style la musique et un moko te na ba style ba tout donc ils ont moins difficile pour musicien moko ya s'adapter et au moins ba banga la cultura ba banga roya na mouvement wana pour tout ça na style moko isa très complexe ba sebe no mondo beta kala na ba danse wana wana beta on Tezali, eza kana batana ngoti. Monete na minute. Siko to préparer lo moko. Boyana, ya on to bengi bino le 1er juin. Boyana na Adidas Arena. Soge leki to bimsela bino lo moko kamo. Po biso mikolo to be on ba miracle. To sala ba miracle ba bikamo ya osarana te. To sala vraiment ba miracle na Adidas Arena. Après wana to sala bino générique moi mobangi. Alors bato baroya. Baroya banina. Bato baroya ba nzembo tout hein. Ba nzembo tout. D'ailleurs vous nous profiter pour na royer ça batuke. Tozana ba invité na biso Emeli Alias Rozalawana de Mingongo. Tozana vient na biso Juna Janana a Rozala, tozana ba vient na biso Luciana ba Rozala. Bana vive en tout cas ba Rozala Belé vient na Stino a Rozala, Chabron a Rozala. Donc basé Belé et Boalotin vous tozana e. En tout cas jeune frère nangé Boalotin, merci Pena. La volonté aux anango, et puis bon voilà, merci quoi. Alors message nous relancé par nous sur Rolanda Bisso, baza vous célébrer le 1er juin, balingi vraiment baya ko sepelana culture pays. Message nous ko ça bango et puis ceux qui représentent la dédicace au PCP. Oui oui. En tout cas message Ezara Boye, na osenga na bino boya ebelé. Boya vraiment ebelé, tout on a besoin na bino boya ebelé le 1er juin 2024 oyo.
billet déjà ezotekama billetterie eza déjà ouverte bokele kosomba bokota na site arena bosomba na Auchan bokei mpe bakotekela bino babillet. En tout cas toi na besoin na bino tout ya Willy Sionga akozala wana WS talaraka Blanchard Vita Vitom akozala wana donc Animanza Airways bakozala petit nanga Fabrice Sunda FC akozala Dorcas Madede. En tout cas bino nyonso bozala po ekosala bien Papi Gen tika pena na tika pena batu nanga po ngeza wana pena donc bienvenue Mboko le patron bienvenue Mboko mwana lemba tala siko ba nyonso bakozala Patou Matondo bakozala Clinton o sentir ba combo jonga okula yayo yango wana na yebige pi bezole kakuna ya kitoko ya osakana te Mathieu Gazanga ozala Mathieu Mobindi CBC yayo yango wana de Blezo Wanga merci beaucoup merci mon frère merci vraiment na o salaki oza na motema de Blezo Wanga oncle Yembe balobi bagiselaka ye de père et de mère oncle Yembe yayo yango wana yoyo kabwiku dadi yakuza yayo yango wana mbote yango wana bozanga te boya bino tout Joli Mayala masango ya foire Joli Mayala masango ya foire yayo yango wana mbote belé si bozali donc napesi mbote na Adel Mukula Alain Sasa mbote na yo yango wana mbote na Serge Simba agence prod donc yo mto simbi masolo yayo yango wana napesi mbote na héritier garçon capable héritier na reine yayo yango wana garçon capable donc voilà bozanga te bino tout boya ebele tokozela bino donc voilà quoi Claude Moussaï yayo yango wana na bosanité Patrick Malouavengi yayo yango wana Patrick Malouavengi donc Global Express na Château Rouge soboke na Château Rouge bokomi na Château Rouge na rue Léon numéro 25 donc bokomona Patrick Malouavengi azawana Global Express ezawana bokoma wana donc voilà quoi na bien to sisi na biso mais yo betaka ba nini te kwa yo ndo beta yo ba beta okenda te kwa na jongo na sina kenda ti okela ba sina kenda ça va sina kenda ça va kuna eza terrain ya la Parc des Princes donc jonga okula eza le Parc des Princes donc so ke kuna faut la joueur à makasi net ba biso net ba ope ba betaka kuna donc ba joueur à makasi donc si ene nazawa na betaka makasi apesi ba tout ba betaka na jonga okula mbote ba betaka makasi ba joueur makasi. OK. Voilà, merci Nabandeko Bolandi Biso. Je crois que concert est le 1er juin dans Adidas Arena. Cultura Pays, boyebi bango déjà na ba spectacle, boyebi bango déjà na kobina, boyebi bango déjà na koyemba. Tout le monde en a wani za bien. Bonga bina na ozala wana. Ouais. Vraiment na lingaki vraiment na féliciter Patrick Malouavengi. Global Express. Ouais, n'a félicité parce que à ça le mot il y a bien Global Express. La Château Rouge so beaucoup mi wana rak. Na rue Léon numéro 25. Donc kuna beaucoup tana na mambo belé donc ngotinda makamna yo kuna. Na bosanité ya Willy Sionga. Donc wana penza ya biso ya pale ya Willy Sionga bana kiltira pays vite tout bozanga te na bosanité ya Joli Libatombo. Ya Joli Libatombo mokonzi Souza Kutu Léon bino tout bozala wana vraiment tambola la monstre na bosani kombo na eboya Diamantino JP Diamantino vieux diama ya yo yango wana donc yoki vieux Diamantino vieux diama na bosala ete wana ba vieux na biso JP Diamantino ba vieux na biso ba Freddy Mombongo milésime ozomona donc ba vieux wana en tout cas ba vieux wana ba kotanga quoi Roger Prisonnier de Dieu Rick Makanaki ba Roger Prisonnier de Jésus en tout cas ba vieux moko bien quoi na bo sanitaire Jean-Paul Ngambe wana pena Périvier wana pena ba vieux na biso Trésor Olema ya yo yango wana na bo sanitaire Cartouche Katanga ya yo yango wana Thierry Kieri
Bino tout, en tout cas, Bozangate, Bana Matete, tout Bozangate. Voilà, donc je crois que tout le monde en a wana, Banzem Bozé, Bele Oyo, culture pays vie, Bassaï Labisso. Oazé quoi leader, on a pas Mati. En tout cas, n'est-ce pas bien? En tout cas, tout le monde en a wana. Tout le monde en a wana, au sentir. Parce que la musique est un spectacle, ça là. La musique est un sentir, au Kendek, Bini, Penza, bien. Donc, voilà. Pourquoi éviter Papi Gen, Marambo, Bercy, moi, on a ça dans la répétition. Ah, Bercy. Bercy, na sala yo. Et ça va, Nzambe. Merci na yo. Kendeki nanda kwa Bercy, des fois, Bercy, animateur à Makassi. Barozalawana, il y a une éclipse Mososo. Na balegi na biso ba cascadeur, bangotu barozalawana donc ba osepeli sabino na animation, biso zawana pour na tempo donc des fois. Voilà, merci Bandeko Bonandibiso, je crois que tu écoutes dans le 1er juin na Adidas Arena, tu vas soutenir Culture Pays Vie et ça orchestre Mboka na biso. En tout cas, on va en parler. Yaka penza tout monde na yaka au sepela. Pour musique rubeta mawana na spectacle kozala wana en tout cas au sepela. Botika malam. Tous l'orchestre est en boya to yamba bango to bango so va vendre peu boto. Si. Tous les cas wat. Ça passage obligé. Obligé ouais. Bina pana yo talara yo vraiment donc Papi Gen en tout cas na sepeli mingi. Merci l'invitation na yo. Merci de pour les rapper pana yo eza ko ana likaya bouteille. Les équipes à mon nez. Tant on fait autant au parc des Princes. Ah ouais, petit. Des fois. Il y a tant à tout à l'heure. Allez, on va rester connecté sur Tolo Bella Vie officiel. Partagez l'émission parce que à très bientôt. Est-ce qu'il y aura moi quelques semaines? Hein? Pourquoi n'est pas Tolo Bella Culture Pays Vie? Il y a Bisso Moko. Voilà, orchestre na Bisso. Il y a Bisso Moko Pena. Orchestre, il y a Bentelo, il y a Yakuza, il y a Yaya. C'est-à-dire, il y a une génération tout. Tendance tout confondu. Na Bossani. Soki pena na Bossani bato yo ya lokola pena mabele tutani na mapata masala nga Zino Kongolo ya Belinda esiko zali yango wana Rachidi Monsieur le maire na mama Olga mbote na bino. Voilà samedi anniversaire à Zino Kongolo ya masala nga Zino Kongolo. Tonza Zino Kongolo joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Zino Kongolo. Voilà, en tout cas, merci Nabino Bandeko Bonandibiso. Partagez l'émission de Nalobi Wana. Tout ça, orchestre Nabiso, mon coup de pouce bouillé. Et vous avez mal à mon niveau. Il fait choisir quoi ça a un problème à Tana Motouté. Donc, surtout Koutani, le 1er juin, vous avez mal à mon niveau. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye. Mère Chantal, grâce à Foucault à Paris. TMP Info Automatique. Jérôme Condé Bendele à Genève. Felipe Omengoé na Iron. Prince Munga Yoka. Awa tomesene kolinga. Ekomane tumbu banyango boyoka e. Ba chéri a poto ba changer modèle. Balingi konyokolo moninga kolinga kanaye. Awa nazoki na motema e. Baninga boyoka bolingo yo ya komplike. Amore ya misto na kokate. Bomwane lekio mekana no mekola mama. Chéri na butu na lotio. Lokute lekio chéri ya munu mama. Kalanga iwa yo mobalie. Nakomi kokondo na we mama. Roger Likombe na Genève. Jean-Jacques Pagna Mobale à Pembe. Roberto Kala en Afrique du Sud. Bon avis d'Amérique on a Paris. Chifa Wakamba Di Malela. Hey. Awa tomesene kolinga. Ekomane tumbu banyango boyoka e. Ba chéri a poto ba changer modèle. Balingi konyokolo moninga kolinga kanaye. Awa nazoki na motema e. Baninga boyoka bolingo yo ya komplike. Amore ya miso na kokate. Bomwane leki yo mekana no mekola mama. Chéri na butu na loti yo. Lokute leki yo chéri ya munu mama.
tala ngai wayo mobali nakomi kokondo nawe mama. La Fireze na Yverdon, Olivier Rangombo, Philippe Makela Dunzombo, Simon Goms Bamba le Montranon, Yoka Maiko. Vraiment la limite, palana la lelio, na motema la kole la sala ozonga vraiment la limite, palana la lelio, na motema la kole la sala ozonga sala ozonga sala ozonga vraiment nandimi te nga motema molembi se po ya kozela yo nga nakufa kaka boye mwana mama. Jean-Pierre Mokutu Naki vraiment nandimi te palanga la lelio na motema na kolela sala ozonga sala ozonga sala ozonga vraiment nandimi te. Claudie Maya Sumbu yoka papa kolera Diana Sai Jens na mama Jetu Fifi Landu Oni basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele lelo ngai na lalite mosala seko banza yo utotika ngai na koma na ngai mwana mama salo zongela ngai noki na kowai Brigitte Maya Diana Bolingo oyo pesanga ekomisanga ndenge utana lula yo na koma seko reve ngana zalata mombu na yo Roger Divine na Wivin Diana Su Bolingo no eleki tiamato wolo na talo pour la première fois na mona yo na lova yo coup de foudre beta motema nanga ya dada dubwe Diana nangai mabena sala yo boya kolimbisa ngai nesiko pardonne yo préféré yo sanctionné ngai nakosuka wapi lolenge okomio memela ngai DJ Kisalou 100 Chideric Tamba 4 saisons tango bomwana esi elekake oni okanda lokola kake s'il te plaît songisa bolingo omotema nanga ezose nye Manda Mandalala eskozoyeba ndenge nazosufri nakangokolala oyo nazosenti molingongo yatindinga mpe na conclure na mipesa na losambo libasa nanga kade mama Anina na Debora yana subu nazobanga nanga deception soki moye ezali osala ta confession wana boyi bambanda basalela yo promotion wana susi ya motema na ngai Dansi ya Josevo Shika Malamba Mama Bibi Nzaza Noah Diana eskozoyeba ndenge nazosufri natamwa kolala ndenge nazosenti molingongo yatindinga mpe na conclure na mikaba na losambo mama Diana Kelason Hélène na Nono Sumbu Diana Sumbu nakomi obanga nanga soki moye ezali yosalata wana moyiba banda basalela yo promotion wana susi ya motema nanga Dide mo perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Kesha Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba
Yatie Merci Zedek Maman Jolie Madame Aimée Namokola ngoya supe yana tango toka mwanaki Liloba na ngaya talo ngana lingaka yo Obwaki wapye Jana bolingo na nga obwaki wapye Bolingo ya bomwana jana obwaki wapye Ulrich Tondo Yakatobi na rumba